Bandeko mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai nga ndeko na bino Simon Poso Lobito mobala pembe na Dubai tembe sili bajalu bakufi bafaux compte pe bakufi lala lulala Simon Poso Lobito mobala pembe na Dubai mobala leki libongo nelengi mobala leki mbonga suka sanza nelengi libanga gologota ebele bela te bokulia bongo ndumba zui permis papa lupanga bele liboma ndakala melingando ni balo bakabaka te suka batikalaka bango moko lala lulala ebele bela te bokolia bongo ato te elongi ya maokolia te bandeko napesi bino mbota Jésus de Nazareth eza na bisika nyonso bino bozali grâce ya nayebi ye ebomba bino ebatela bino amen bandeko nayeka tosola lisolo oyo ebutu bima ezoke likende lizonga oyo ya ndeko na biso Félix Wazekwa na Mige leki na biso oyo apesaka sango mpo na biso nyonso toyoka na bani na pa leki na biso Mige leki na mayaka yaka papa Vanda Mige nga napesaka kaka conseil apprendre oyo alesi Mige omoni eloko tozosala oyo soko olingi owumela nango yeba kaka kotambola soki mpo olingi owumela yango te mpo na buzoba yeba kaka nde okokoma na buzoba na yo eloko mosusu nazopesa conseil soko ozoloba na telefone ozoloba na moto il faut na observation makasi tu parles avec qui et qui il faut la prudent okobebisa pe carrière loka ne loko moko moki ya mutu mususu azolelaka eloko moko loba asa bombaki yango parce que nde tokoma osona telefone yaya kozana confiance na mutu Mige confiance te qui est qui parce que ndenge za mutu nyonso asa kokso pouvoir mutu nyonso alinga bimisa matière na matière musu pe eza na nka tosuki biso mibale mais alinga bimisa ngo sikonga na bima mabe zala mayele yebe loko nini ozoloba yeba mutu nini ozosolola parce que po eloko ndenge wana ebima ebimi aza te parce que audio siko ezobimana ebimi euti na satellite euti kapa ya bato soki atsura mbemba abimisi yango ndenge nini nde bondo koseka ozoseka ya na yo Félix ndenge babwe kopesa ba visa nini po ebima wana est-ce que makambo nini ezaki lukuta Félix aza na poto te aza na Kinshasa ndenge na yebi eloko wana ifutuna omoni ndenge bozomemela makambo na bino makambo susu bozomemela ngo na buzoba omo kote musupe buzoba ezalaka te parce que lelo yo ndenge ozozala boye bato nyonso bazomona yo olobaka émission tu parles bien oza posé eloko ya kobebiso kaka mwa babiloko moko mike bo bato nyonso bakobaye yo parce que oza na sécurité makambo susu elekaki mais bino bozolinga bobimisa ngo sikoyo na ndenge moko ya litio aza yaya na yo bapesa visa te bapie azopema te aza na vide ata yo soki mpe ezalaki yo Mige balobi no likama bongo ekosalopa siko to mpo bato miso balobi te noko Simon boye aso epreuve nini ezolakisaki eza ya solo to ya lokuta parce que tsura mbemba bimisi bavideo wana ndenge nini oyo bozoseka bino na omoni biloko mosusu il faut pas parce que biloko mosusu oya kozwa mabe na bayaya na yo oyebeli ntina te Félix Wazekwa basalimaka minene bastar minene mboka na biso omoni lelo soki lelo mpe bandeko na biso tokoma okabona eza biso bapanzisango motu tozobebisa eza biso misusu barankini misusu bandeko na biso bazozwa ya bamusicien eza biso bato tolobaka parce que vous connaissez pas des choses bokoko loba okoko ozolinga otya polémique place moko boye po place wana ezala te lelo oyo kote fali basololaka na bano misusu te bandeko na misusu ye misusu bino kaka biso kaka bapanzisango bino bolo bino moto bozotya su nini mwa désordre na kati ya bandeko na biso wana na sevele yukuta héritier wata soso namoni banda beta musique na leka na ye te eloko ondinga bayebisaki na Saint Esprit soko lekima amonanaka te ata kuna obenga azoyambanga te nini nango ye mpe mosusu sosolembi alaka bongo te yamaka na telefone so yamanga te na kotia miniature ina ne héritier wata na kotele miso bozela yamba ngai nakoma omona ye te aleka omoni bato miso bakoma koboya koya mpa na bino mpo balangage na bino boyebi secret te
lisolo mosusu bokosolola na motu yo kolingo pose question moko pourquoi qu'il soit motu wana otuna viam tuna ye vi na ye ndenge nini ezoleka ya bamiziki tuna ye évolution makambo ebele kopose bakestion ezali bino bolinga bakestion moko ya batrape apres botikala nango so mpe bozwaka na bodio mpo nsima bokenda komonke na motu kuna kosa biloko wana ya kitoko te bato mingi mponi balekaka supa nini parce que mingi oza motu talamaka mingi eloko wana na toko nasepeli ndongo osengi pardon pa yaya nayebi ke wazekwa Félix wazekwa leko asengi pardon limbisa ye limbisa namoneka leka papi mboma ski nalandaki yango wana ntango namoni quand même bato balobi na nganga vite asa leki ayi kosenga pardon seke tolimbisa kaka ayaya moto osala moto asengo pardon oyo asala lisumu ta bamba mingi libanga nani oyo ayebi na banda vi na ye na asala mabe abamba mige libanga totala asengi ne pardon yaya tolimbisa toza famille moko soki na famille leka ayebi kasali mabe asengi yaya ezaka kuta esengo te yaya ayebi ke te mwana aza mwana boboto vraimen tala eloko esalamaki boye aye kosenga yaya na ye pardon bwazekwa eza makambo yaka eza nango eloko te kokoboma nzoto nani eloko mosusu ye moko sikoyo oyebake nani aza nani ezala bakoseka bango na Kofi Olomide me namoni yango mpe siko mpo vie mpasa mokolo vie Antoine babiloko mosusu mpe kozala na contact na bana babiloko ya bozoba ndenge wana ekesala mwa ekitisa mwa personnalité na yo omoni biloko yango ya vie eloko mosusu mpe ifo vitaka naboyi te baya bapetino me oyebaka mpe makambo mosusu boloba parce que eloko wana siko ebimi ezobimisa yo mpe lokwa mwa songisongi moko boye ya kimokolo me mpo ifo evitaka yango parce que bakombo na bino ebimaka boye tala moninga malamu azali ka Jésus de Nazareth lelo soki bino moko mpe bamisisi bozoyokana te eza mpe bapandisango moto bazoboma bino fali alobaki boye nani boke pa fere alobaki boye boke pa héritier wata boke pa depliki boke pa ya sele yo boke ipa ya nani redi amis bozopanza bango kaka bango moko mpe soki oza na maîtrise te oyini moninga no pamba même bafabrikasi wana oya koyina ndeko no pamba boyo te boye oyo basolaka so na baheritier wata soki mpe olandi kaka makambo ngo biso ka bapanzisaka motu tobimisaka makambo abo oyo fabrikasi médecine noire oyo lokwa abeteke bayokanaka na héritier wana soki olandi kaka bamission nyonso ezode omona kaka foto wana yaka bapanzisango bino moko mpe bamisise mpo bozalaka mpe bato moko bakapose te omoni question mosusu bazo otiki nango eleki omoni eloko yo kobimisa kaka eloko wana yango nde moto ezokreele bino badivision eza nango te ote kofulama te emission ezofula te ezobebisa bino nde bamakambo bozalaki na ndeko na yo bien lelo mosusu te nani fere gola basolaka na selo ya mosusu eloko moko mpe ya ntina te oyoka biso bajournaliste na bakronike na bakoni kaka na bakoni ngonga bino soka moto créer ba problème parce que bozoluka siko bo diviser pour mieux régner c'est pas bien balukaka mbongo bongo te bango bakotikalaka misise ti yezwa koya biso sa bespectateur tozoya kotala mais il faut toyeba mpe ndenge nini tokomema tokobatela bandeko na biso biso moko tozokende kotonga nano bamisisi yango bino moko mpe bamisisa bozoya mpe susu bokomisa bakronike bacamarade ya bino moko boye na bamasolo moko bokoma kobeta bokoma lokwa kobeta bamasolo moko ya kati ya mosusu na ntanga likambo abimisi yo oza misicien yeba ndenge ozoswa na chronique noozi mpo kokomisa ye contact ya makasi mingi parce que makambo nosoka komoyeba oza susu biloko ezanga bokenzo ezanga mungu oza su na gute parce que yo moko otiki lese ale moko boye osolakisi point de faiblesse na yo soko solingi mwana mwasi yango osobima na ye to na chroniqueuse moko to na youtubeuse moko yaya loba nanga mwana mwasi wana okoza so na mwa dire pa na ye parce que sa moni mutakala onde bozobina kuna ka molangu ka azobalola o lokola nini ventilateur ate olobi ndengeni parce que sa yebi nzoto na yo moko moto bebisi personnalité na yo mutu omoni nde bino bozana bamise mutu nyonso azati amonaka mutakala zala mona dignité na yo nayebi nanga te bamisala na bino miso bino ngo etinaka bino bolinga bino nayebi nanga te un musicien qui se respecte aza mutu amonaka mitakala te na bachroniqueuse oyo na banani no soko oza kaka boye okobomona mpe makambo ezozala boye
Ceux qui ne bakuma finga bino, bakuma tsabino na babilo, et ça mtsubino moko. Parce que vous voulez pas se respecter. Bolingo c'est la carte makamoko boy, il y a trop primaire. Na sens wana. Et là qu'on est dans le bien parce que et comme il trop c'est trop. Bozo fanda na ba chroniquer, mais bozo sona bo zala limité. Vous pouvez pas dépasser yo sa musique, sa star. Zala na star on a propriété star na yo ko dépasser ligne o comme na ligne na même chose te na chroniquer te a manquer yo mukolo mususu parce que ça yebi ba point faible na yo. Biso msubo yinara biso puna na vérité. Na sens wana. Et là, quand on dit, yango nezo bomambe, ezo boma communauté na biso. Leke na biso mi gendenga lobi na ndenge lisona ni bimi parce que po e bima ndengo wana. Ezaki déjà ni. Il faut te ba cause bima ki pona ni. Ba seka ki pona ni. Ezaki pe lokwa ko sekate mais e bimi kaka na chance ni parce que to solo la na yo na star. To beta la ba masola kata vie bobo. Et bimi pe mbango to seki. Pona yebi ke seki moni suko eloko Félix c'est seki makamususu batu nyoso baluba bino bozana batu na bino moko bozana bango pembeni so bositi masolo bosolo la. Omoni loko wana eti moi et celle moi l'ingité. Et celle l'ingité yango na Félix akoko silika. Félix voici ko yebi ko fi bien. Donc comme betali solo bino na yete boyebani bien nde bosaki ba réconciliation na bino soki lelo ba lobino eza ngo loko moko eza lokwa ba yebi soka ke kofi a lobino bonjour eza loko pour silika na ote la vie continue nani pe ba pesa ke ba visa te ba seka ki na bango kai ayaki na ba essentiel kaka beta musique to yo fait rigole ba pesa ke pe ba visa na mone loko Félix oyo e ke betelo muntu moite nani fait rigole ayaki soki na ba tout combien. Et il y a tout ça, c'est l'organisation. Et le but est le quoi va péter l'unité. Bah, mais si ça peut passer dans le bela, au salika de nani faire rigoler la bête. A bête qui va tenir sur ma yoka kit. Et ça, c'est l'organisation na yo. Il y a un super combien de ceux qui t'ont fait un sac na risque. Ayo ko soit tina batu. Mamba batu ba yeki na den. Biso msuto yeba kitena ku ngadi nzambe mwana ya mari ma question na limite batu ba est-ce que conseil ko beta na lobaka ngwa fanga bi faire gola na ba nani na ba fabricants bazo risquer ba yana ba musicien te na lobaka ngwa misu ba bia soka makamanga ngana monaka faire gola le quoi aza grand chanteur aza na maîtrise ayebi makam tala ndenga betele misu le quoi kitoko pe toni batu pe ba bini to kota ki pe na Jérusalem. C'est à féliciter. Et c'est le côté sur le bique, tout ça va misser, mais bah, comment on peut bien, tout côté, on peut m'emboutalon, bah, comment on peut battre. Copolo, copo, la la lula la. Nati le colimbo qui s'est accueilli dans la chroniqueur. Et que dans bon papier, mboma mbomaski. Tekele bumba, makambo s'est accueilli. Na sens wana na zuluba. Yeba musala no so. Mais il faut ça la mona secret moko pe za la kati. Pourquoi vous manquez de secrets aux autres émissions makamusu soupe okoko lingano ko bimisate parce que ngai tant na moni miga leki ba la kisinga ba binanga te miga leki pona ko senga pa asali suni tant na talinga bibilo ko moko trop primaire miga yo déjà au sala ki mission moko très bien au ça quand même un garçon je t'aime beaucoup na sepela quand même na ndenge au sala quand même. Pourquoi on a un niveau de langage, ou comment on a un niveau de langage, faites attention avec vos collègues. Ozana banane. Parce que pour le qu'on est bimamigi et bimiazarte, c'est que vous l'avez. Parce que le qu'on est koko bimapamba te mais, tout le banding opo yeba qui ne sait quoi ko gérer te. Moutoune sa so se pelate nous vendre à na tapis noir, ou bien en chaise noire, sur chaise rouge. Jaune, chaise jaune, tu veux mutu musazo sepela un avancement na yote. Mige, po muta kwe sa yo ezaka minita muke. Kolingo bebisa carrière na yote po na nini. Ate zala soki kofia lobaki ate oseka kin, mais tali siko zo sekela. Bo seka ki batu mi bale tala ndenge yiko bima. Po iba muninga malamu azanika Jésus de Nazareth. Bozo iba musala bozo sali la te. Bosana ba secret parce que batu misusu ba ko bando banga ko ya ko le kana misusu parce que no ko le kana misusu petio msusu ya ko balancer au monde comme ba sabat zala na maîtrise yeba ko bomba secret o ko yeba siko tina musala no zo salela
botika ba distraction wana boyibwe na sepeli ndo mosenga ki yano pardon Félix Wazeko eloko asika peza na ngote eloko pa kanezate ba rappelo kaka ke batu ba yaki ba boye ko pe visa et ça le côté osala ba musicien pe bila ba bi on ko sala soki pe répétition ba miso ba ki côté soki ivri kukuna soki nini kuna osuka ka batu na boyembi na bango et ça ngona tina te ebele bela te bokolia bongo Odette Nzongo Yanda mama présidente ya ba Gauloise nazozela ka ndongo baki ya deuxième tour wana ekenda ka bongo ebele bela te tokolia bo soleil wanga tokolia ngo bongo fisson sai yo bongo nanga ekenda ka bongo na sans wana nga epana nga namona ngeluka sikate Pascaline Ponde eluka sikizate Didier Lacoste l'aîné ya Fanny eza na ngote o boye non totika bongo bandeko msu botika lepe ndengwana boye bandenge ndi ya kosolola surtout bino pe ba musicien boye ba ko se comporter vraiment qui naza musicien tu es avec qui ozo le kapaya langage na moko pe il faut ça langage moko quand même que montrer pe quand même tu es bien éduqué soko za tolobite soko za musicien oza la kaka vulgaire boza ni te zala musicien la ça que ngape naza musicien naza na famille. Parce que ndingo tsoya no tsoya représenter famille na opete to le bateka loko za wana ndenge to zo le ba ote nga loko na misise non tu t'arrêtes pas là outi na famille oza na foyer la kisa ke nga na sa papa na kata famille na nga na sa pe na ba parents na nga et il faut que ça la pe bon il faut y ba langage quoi tu vas parler na avec nani chroniqueur ou chroniqueur oui ba pe ba langage wana oyo so mona muto yo ibike alobaka makamala pourquoi tu vas venir là-bas pour au salle émission tu t'arrêtes de le sauter. Parce que nous sommes dans ba koni kwanga na ba koni loso na ba koni nani litsinzi la mbongo basa bongo parce que baso ya ko lobelo mususu po ba bebiso motema mais toi tu sais pas so to bito compter ba o vraiment ba to ba le carrément la mwana si dis ba ko za ka mibale wana ka mtu ba ko loba misusu loko zate et loko za na ngote parce que ezo la sika sika yo moko utele sika yo moko pe koleli na sens wana lelo so pe to komi na désordre eza biso mo ba chroniqueur na ba panzi sango to lobaka biso mtu so boma pe mboka olingo lia kote oyo il faut na casser muto na kote muto na ba yeko kota bango mo pe ba misise ba zaka na poser te bino mo bokoti ba rankine mo ya tina te fallait solo la na songolo pakala te Eritza solo la na songolo pakala te nani Eritza wata solo be solo na songolo pakala te faire rigola solo omi bazo nga basa binoka siècle vissé bazo tourner binoka na batu moko boy bazo tourner binoka na batu bazo distraire bino parce que muto alingaka yo alinga na bu alingo ndengo zali na ndengo so kende soko moni mutu olobi ozo soana ye likambu no sili likambu sili oyoka ngona sima faites attention pa mutana ko boma yo abomio be ça le savoir parce que mutana aza susu mutako kozane susu nini te liena kanyamulai parce que déjà le quoi ça abandi bongo c'est ka loba ngo bandakala yango il faut ça prida na batu misusu ozo ke ne pas ya mutu ozo solola na faites attention na sepeli na comportement vraiment ya mige félicitations na ndengo na bako zélande loko wana et loko wana sali tu étais vraiment tu es un grand tu es vraiment un grand monsieur quand même tu avais bien raisonné na kanisa kozalaki comme un homme de la rue mais tu n'es pas un homme de la rue tu as bien réfléchi au sengi yamba moko pardon le biboyebo au moni déjà et sali quand même que on reconnaît ki mona bela mais ozongi ezala ya lukuta ezala ya solo na moment oyo mingi bakolobaka eza ya solo mpo bapreuve ebimi mais na sepeli na comportement osali Dieu vous bénisse vous parce que na sepeli nango eloko na bakozela nga te nakobanda émission me naomona position ya aleki na biso ngo te alobini ntango namoni oleki nga bi yango nalekaki mpo naloba félicitation leki nanga me mbala nsima faites attention tu parles avec qui Mige mbonge koko sila mais tu restes avec de bonnes relations na bato mbonge sila bako peso mbongo boy mige babomelo relation génération na obalia na kombo na yo biso ba papa ba ndoko loba boy na ba mama lelo nga sona zate bo sala bien mona ko ngo lukote za ya solo
misusu eza nango ndenge na bango nde balobelaka bango na bapara biso balobaka kaka lelo songa naza te kombo nanga poshe etambola ti likolo etambolaka nango ezaka bongo bana mama profite na kombo na yo etika na ndenga bien na génération nyonso ekoza parce que ya toyebi lobi te kolinga tobebisa na kote mutu nyonso loba mutu wana kaniselako mabe azala na makanisi na mabe mpo bato miso bakoma mpe okokozala no malamu me entourage na ye bapekisa bato asolola na ye okosola na no kosimo te kosola na ye te so kosoyeni ngai na yo esili me alimite bino bongo mokolo ngai nde tokosolola bongo bino bokosola na ngai lisusu nasepelaka kaka ntango na Eric Ndombasi na ntango nazoya naoya Kinshasa ntango naoya Poto namoni bato misusu bakopianga mbote te nabi na otala bato misusu leki nange Eric Ndombasi alongwa na bato toaki baoseka ababi tala petit nazo ngabi nani wana natabo Eric toyambani ngabi Eric atu yo ekibanda mokoni ngabi Eric na sai 2 semaines bo mutu na monaka na bato misusu baboya bango basolisa nga na Eric aboya ngabi Eric yo yambanga abi ba makambo ne talobi na kaka yo petekanga na tosolo makambo na seka eko kanisa ke biloko muso monika de na sona nga na ye wana te amona nga ndike na sokola na tene kuna na bandeko na bayane totanga siko kaka na kimkolo bo na kozwa na problème ni mais pa wana Eric Ndombasi asalaki Eric na nga olobongo te félicitations na mona ki bebele misusu babanga ekosolisa ngai babangi ya misusu so bamoni bango to bakolongwa misala mais toi tu avais déplacé oyo opienga oyambinga tosiyambani tosololi na bakoloba namoni Eric ngabi Eric akoya po ba misusu baboyaki na bango Eric ye moka alongi ti place azalaki aye ayambinga Eric nzambe alola pambola yo apesa oyo elingi motema na parce que na bakomona parce que yo oza na milie mpe kuna ya misusu nasukaki kaka wana bandeko na bokoloba ebelebele napesi bino baconseil butu malamu nzambe alola apesa bino oyo elingi motema na bino soki yezu ayelobi te tokomonana butu malamu